te Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, ba diaspora partout. La confiance et la fidélité au Pesa Mbonda Ekolo, magazine d'actualité. Devoir na choses à la cam. Ya ko pesa bino ba information comme sur et à temps réel. Et c'est les Congolais surtout aïba o ezali ko leka na kati ya mboka na ye parce que surtout sali ya moté et vous allez ka passer. Congo ya yo, Congo ya ngai, Congo mboka ya Patrice Emery Lumumba, Congo mboka ya prophète Sanier Raphaël Alaver, Congo mboka ya prophète Simon Kimbangu, Congo mboka ya bakonzi ya ndenge na ndenge na bayeba ndenge na ndenge ba maka histoire ya Congo. Mais so tali façon Congo za ko tambwisama, c'est comme si ba Congolais belé bazala bolingwa Congo te. Bolingwa Congo, ezakate il faut un chef de l'état le pour sa vision aux hommes pour la Congo. Ezakate olula comme président de la République. Tu peux compter une institution en Mboka pour ça pour la Congo. Mais dis-moi, na nyoso ozali ko luka la bomo ina yo esengeli o sala bolamu pour la Congo. To linga Congo. To sala Congo azalite. Congo de sali yo nga to zala le la bomo. Congo de sali yo nga to zala le ba congolais. To linga Congo de ko la ngai. To so ngi susu na plateau na biso to yebisa bino bandeko. Plateau auto le kato beta ma solo ya vérité. Ma solo o esengela ke Congo surtout ayeba. Bolamu ya mboka na biso Congo. Par conséquent, zwa télécommande na yo tiango no na se. Oyo kanifis ke mo maté ya muke oyo mbondeko le pesa la bino bandeko. To beta ma solo o etali route mokali. To kiti vraiment le na kata changu. Na mabela changu le to vendre de changu la minute oyo. Route mokali. Ah, bah député. Tu vas ma solo au Italie. Na drame et tu sale na Kinshasa ni kuna avenue Ndona. 8 personnes, j'espère 8. Bana 8 entre 8 et 6. 8 hein? 8 ya libota moko ba kufi. Quand la ki komina Kimbase ke wana. To beta pe li solo o ba conseiller communal la bourgmestre. Ba simbali na nzoto. Ba betani makofi, ba fingani, bozobe salemi. Pourquoi? Donc on martelé moi mouké. Likambo ya route avenue Kulumba, avenue Matakumu, na avenue Sirop, oza la commune ya Njili. Voilà. Avant de parler d'abord ma sola sur beaucoup lelo, tout avertir binoké. Na ba chaîne la TV dans 30 minutes. So on ba katibiso. Yo zora téléphone na yo comment mbonda na YouTube mbonda école officielle okozwa intégralité ya ba émission auto salaka so ki boza ba activité na yo oza makablo sala o moli keza pona bolamu ya Congo benga biso ba numéro ezali wana to kitambangu po to sala bino émission mo par excellence ou bien to benga yo na plateau o écrit makita zo défi azola sabino bozo na plateau na biso ya ngwala to yamba bino à la carte ya plateau oyo s'occuper Ozala ba communiquer, topé ozali, na spot publicitaire mongi ele kalambonde kolo esitete benga biso. To senga pe lisungi lisusu, na kata toujours monde kolo, na bande ko ba diaspora, na bande ko ba Congomani o baza mitema malamu. Surtout ba o baza ba institution mboka, ba o baza ko ba mitema malamu. O baza bomba Congo te be bazo sa pour la bolingo Congo. Obi ko za misoko ko sunga monde kolo, numéro na biso ya ngwana. Sunga mbonde ekolo tozala besoin de ça musala eux kozama malamu pour la respecter ba congolais parce que musa pimoko le la facilité mais ensemble tokotonga Congo à travers aussi mbonda ekolo parce que zali mbonda ya ekolo mais avant to banda édition so mukalelo to ke d'abord niveau régie aba zo élément bandeko bazala besoin koma ba journaliste professionnel ba ko simba caméra kitoko to pe ba ko sala ba montage vidéo kitoko centre de formation média indépendant et za pour former bien pour beaucoup ma professionnel ya média. C'est parti et on revient juste après ces plateaux. C'est parti. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous,
c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. De retour sur ce plateau exceptionnel, Yamboda Ekolo, magazine d'actualité, Tokota Siko, na dossier ya route Mokali. Problème de la route Mokali, j'espère que l'équipe, ça sera vraiment émission moko spéciale dans Libulu Manzengele. Route wana kaka sungaka e belé ya bandeko o bazali na côté ya Mokali. Mais zela wana lelo oyo eza vraiment abandonné. Ezali abandonné. Net kaka l'état congolais azoko mona na été, net kaka l'état congolais ayebi bandeko ya route Mokali. To yebite lisumu nini oyo bandeko na basala pour l'état congolais abosa la bango boye. Mabeli ni oyo bandeko Mokali basala po bon écarter bango la carte géographique ya ville province ya Kinshasa. Bon dokini ni oyo bandeko route Mokali basala pour le banyoko ma po ba mona kaka boulevard Lumumba la Pascal. Il faut au moins baby ça aller-retour à 3000 francs. Dans zela o ezalaka, il y a 500 francs aller-retour ou bien 600 francs aller-retour. Pourquoi monter ma belle aboye? Toko sundola congolais agno kwama azala isolé. Ayo batendere ni mboka zotabu c'est ma puisque pour abima la boulevard, il faut abem se belé en bongo. Bien sûr, guerre agression za mboka. Bien sûr, pas c'est ça la mboka. Mais pourquoi tu as abandonné Bandeko? Est-ce que vous lié à Katana Bandako Labino? Bino ba bozala ba institution mboka. Bosal sera ba fête cité ma bota Labino. Bino ba bozala ba institution mboka. Bon voyage boka na ba potote. Bino ba bozala ba institution mboka. Bosaka ba SMO na bota Labino te. Pourquoi tu as sundola ba Congolais ba mona passe ya boye? Bota Labino moko. Je ma tête à l'excellent élément au Salaki, Bozomona. Tout ça, Nicolas est balé. C'est Libulu Moko. Libulu Moko et Bandaka Moukie. Nanenge Fongwami. Et comme Mounien Neboye. Jusqu'à aujourd'hui, population route Mokali Bazako souffrir Moutako Sungabango Azalité. Balobi, Balobi, Balembi. Bazapel député à Malonga T. Bazapel député à Malonga T. La commune à Kimbase qui est défendre bango, surtout bah voter la route Mokali wana. Bah voter des députés. Mais des députés wana, bah ça bango ko PZT, bah ça ko PZT na assemblée. Bah ça ko PZT na kata hémicycle. Na kotanga ba kombo la bango. Les ali honorable député Gaborien Mboma na honorable député Pakinganini. Pourquoi la tangi bango? Bah député Bibale wana ya Changu. C'est ça qu'on a engagé Ngai Alain Dewa. Bisombo da école to kitaka une fois kuna. Tu regardes qu'on s'y prend de bande kwana. Honorable Parking Ganini. Na honorable Gaborien Mboma. Basangani deux députés. Basangani Barobi Balé. Basangani duo de fer. Basangani tracteur. Basangani que soit disant Bakanga. Libulu wana ya manzengele. Barasire population que tout ça Moussala Malonga Zokande ba ko détruire le sous Libulu wana pour pas sa population passer. Nani atindaki ba honorable Belabi Balé Parking Ganini na Gaborien Mboma pour pas que ça misala wana. Pendant lelo apekisa bango. Ba ça ba législateur. Avant bon ça action, boyeba kibino moke soki ekozala malamu to ekozala mabe. C'est que vous savez qu'on a un co. Vous avez la qualité. Peut vous savez qu'on pèse le niveau à hémicycle. Parce que ceux qui viennent de député Bibalé, vous sangani, vous créez duo. Pour vous sauver, les boulots ils n'arrivent même pas 500 mètres. Même pas 100 mètres. Peut vous quitter. C'est que échec total vous avez un député Bibalé wana Parking Ganini na Gaborien Mboma. Non, c'est qui bino. Bako timu la sur libulu wana
soit disant que boluka bon zipika yango. Tout le monde à l'époque, avant même la campagne, moi en mboka, on a regardé comme là, ainsi le kabamba, ainsi le kabamba, à ce que la institution mboka te, quand la passe la fondation les rebâtisseurs au ayemoko, à zipika kama buluana, na bolingo, ya route mokali. Ainsi le kabamba les samouraïs du changement. A fini kaka mabuluana. Mais le cas là, a ça qui a besoin de mouké, a ça qui moyen de asphalter yango. Mais bino des députés au besoin d'institution, besoin la katia, misala yako luka mboka kene liboso, yako lobela mboka. Besoin qu'on arrive même pas, qu'on finit qu'à liboulou, on écrit peut-être faire défiler. Tant liboulou yango, botan lelo liboulou de commis. Botan les belamai, ceux qui voulaient bêtis. Bah il y a ngambo ya faire bois baza la difficulté makasi ya quoi la ngambo pour comment la boulevard Lumumba pe baza ngamba boulevard so bala besoin que le côté va faire bois tout la ngambo pont baza la difficulté makasi likoloka ya libulu oyoyo na ba avenue Oezali aux environs pour qu'on devient makolo kuluna bazo kata ba machette ya butu nyoso esalema la miso, il y a ma police zinga surtout la police ya Zeka. La police ya Zeka. Aso ko nyoko la ba jeune garçon na niveau moko impossible bikanga kanga. Bana 20 ans, bana 18 ans, bana 19 ans, ba ko le kakoto la police ya Zeka zo kanga ba biko to ebite. To ebiko les a connaître visage j'espère. En tout cas la police ya Zeka, non. Nous surtout auto sambouissa. Le commandant suprême, il y a FRDCP à la police, chef de l'État, de Chilombo. La ministre m'a dit, oh, ça à la police. Tout ça, Sambouissa, chef de l'État. Tout ça, torturé, chef de l'État. Tout ça, le chef de l'État, il y a Liboulou. Tout ça, fini caillé. La police, oh, ça à la carte. Mais même le salaire. Bon, ça, madame, avec beaucoup de professionnalisme. Ma belle c'est parce que les boulous manzengele au bon monde l'État congolais a betiango kara. L'État congolais a bossali bana ya mokali. L'État congolais a sundoli bango. La miso il y a des députés, des honorables députés, ba oh mi balé baza incapable même ya kolobela bana ya route mokali. Honorable Pakinganini na honorable Gabriel Boba. Bon, il y a calme discours qui toque les lengi. Bon, voter biso, bah voter bino, bah tidi bino. Bah quand parlement. Mais à part ni na malwa oh bon ça pour se pelle ça balé ko ya route mokali. Bon na ba tracteur, soit disant que bon ça musale ko se pelle ça bango, zorande be ko kundola ko timo la bango lisusu, la carte blue pour ba zinda bien, ba ko ya bien la poto. Bino moto c'est la avant 2028 pour besoin la bango ça ba campagne. Bana mokali bolamuka, c'est ça les bons moments bolamuka. Boye baké, il faut botter un peu rétroviseur. Boye baké mutu oyo, azaya binoto opaza binote musu bozo votaka, bo votaka ba kombe bazo kitela bino, ba doni baké ba kimi yango bozo mona lelo oyo, comment est-ce que bozo ko souffrir. Route mokali, l'État congolais en tout cas à vrai dire, c'est un miso, luka osunga population wana, parce que population wana bazo komi ko souffrir na niveau moko ya passe le kindelo. Pour moi, kaka, boulevard Lumumba, il faut au moins 3000 francs. Aller-retour. Mais Zélamada, ceux qui m'ont foutu cher, ceux qui m'ont foutu cher, ils ont 1000 francs. Mais ça a mis ma moto, ils ont 300 francs. Bananga Mbapon, si Pascal. Mais le oyo, et comme au mati, au tianga Mbapon, au comme la route, dans les boulots zégélés, bah, qui est bidon voilà. Pour mon kat ici, bah, mes bidons dans mon Congo, mon kat ici, les boulots voilà, dans mon Congo, il y a battu. Comme un cop. Après, voilà, bon, juste sous moto, si boulevard Lumumba. T'as le niveau à passer aux populations au monde. Bon, on dit, bazar la mort pour vivre. Parce que la bande en Ndunda, ma tebe balia. L'État congolais contre les Kambou Oyo. Quand on attaque, des députés, les députés, ils sont là, et le communauté. D'ailleurs, tout ça, c'est une implication. Même les députés, ma casse le cola. Bah, honorable député Richard Mona, à qui t'en a notre kuna, mais corriger ma député, Bibalé, wana, ba kosa, Moussalamote, Yamalamu. Voilà. Ma numéro la mission, voilà, Balamo Kali. Bon ça la voice numéro là sur WhatsApp. Bon ça la voice la belé bon en rapport au Italie insécurité la belé la bino pena incompatibilité bon entre
honorable député Labino, à rapport à Misala, à rapport à Obotine, que le Bible Parlement, ce qui vraiment est au temps de Samandeng Nini. Tu es si quand la commune qui m'a dit que Kuna Kingasa ni Asuka, na avenue Ndona, tu as dit que ça va passer, tu as évité jusqu'à les beaucoup à l'État. Moi, je condamné mon touté. Libota Moko, va perdre 8 personnes, bana 8. Après qu'on y a l'osso, bana bakoufi. Bakoufi na nini? Monsieur Azolo Bayo Zali poison. Tu as évité poison Zali Andenge nini. Oh bana 8, libota Moko va perdre bana 8. Tu as évité ce que vous savez qui était. À quoi qu'il y a l'osso yango? Tu peux dire que poison, il y a poison, tu as bango, tu as évité. Mais le dossier des Amabok à l'État congolais, mais qu'on a le dossier, qu'est-ce qui a fait que Libota Moroba Koufi Sabana 8 va quelqu'un qui a boyé? Il faut l'État congolais à fond la mission, mais Koeba, c'est ça qui a rapport à Bureau Kolia, OCC, pour Koeba, comment qu'est-ce que Bureau Kolia et Outaki, Wapi. Quand la commune a Kimbase, que beaucoup de gens Jean Singanga, d'ailleurs, tout le monde a Mbabiso, journaliste, a été bien 4 fois. Oh, il m'a journaliste, beaucoup de mbongo. Mais moi, je suis mbongo à l'État, papa Langaï. Et ça, mbongo à l'État, bon, biso, babisa, to sala, oh. Ma chaîne de télévision, to le cas, on te fout un peu mbongo. Tu on fait l'État. Pour te faire fonctionner mon école au bout, si ça rappelle des passes. Yo, pour un babiso, oh, la gestion commune, na yo. Ozo ki mbongo. Mais mbongo, t'as le soukeli yo. Un beaucoup mestre, n'a pas conseil communal. Bo simbani na nzoto, boko miko finga na ba bêtise. Pourquoi beaucoup mais c'est autosanga ba compétence, ba qualité, ya ko bimisa langage ya malamu, ya ko maîtriser ba conseil communal, oh on est censé travailler en collaboration. Na ba conseil communal na moko o ko travailler en collaboration té. Bon la presse. Pourquoi tout ça ça? Dignité chef de l'État. Un bourgmestre azali représentant le chef de l'État dans la commune. Mais bourgmestre acte autosala avec le chef de l'État acte autosala dans le conseil des ministres. Est-ce qu'il y a moi Daniel Bumba le gouverneur le patron du province à Kinshasa a dit que ça là yango devant bino ba bourgmestre. Asima bourgmestre dans zoto. To asima ministre bon dans zoto. A dit que ça là yango. Jano Kano la rose azala kawana. Vega Tembo à Salakawana. Pourquoi parce que j'avais qu'on manifesté ma comportement bourgmestre Jean Singanga au sens qu'on sala la carte commune ya Kimbaseke. Tant que la commune Kimbaseke ba yebi payoté. On fait fois comme tous ça des éléments on trop l'axango même lobby beaucoup moins des éléments que auto tabousi caméra bourgmestre la commune Kimbaseke ba population ba yebi yoté ba monda yoté ba yebi même elongila yoté. Même un chef de riz Misusu, baga zinga na wala, ba yebi yote ba kwa même ko solana yote na pasi. Pourquoi un beaucoup mais on dit qu'on s'isoler ga yo na kwa na yo. Ba conseil communal baza émanation à peuple. Langage oyo e ko bikisa yo, pe langage oyo e ko bobisa yo. Ba conseil communal ba ko imposer yote. Baza droit ko imposer yote. Et d'ailleurs, nous avons un peu interpellé le conseil communal. Vous avez le droit d'imposer bourgmestre. Mais vous avez le devoir de la collaboration pour que madame le bourgmestre. N'est-ce que vous avez bourgmestre sali devant Bino, vous simbani dans zoto, vous fingali, de même manière que vous condamnez Bino le conseil communal. Manque de respect devant l'autorité communale. Pourquoi vous aussi ma bourgmestre dans zoto? Pourquoi vous fingaye? Même si Asala qui m'a bé. Vous devez vous réunir. Bon, le terrain d'attente. N'a pas conseil communal. N'a beaucoup de qui m'a dit que vous sali vos soni la carte communale qui m'a dit que en tout cas, l'autorité va le décision moko pour permettre que Kimi contre les Sikawana. Parce que vous sambusi personnalité chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le sport, il y a un leader, il y a un vrai leader, il y a un apport positif, il y a une analyse qui toko, il y a un développement Congo. Plateau de l'absence, il y a un babino. Toi, dans le sport, on revient juste après ces plateaux. C'est parti.
tout ça yango pour la bolingo to bolamu ya République démocratique du Congo en particulier ville province ya Kinshasa. Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basije nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko ba commune ya biso ya Gombe ezali géré. Nous avons un bourgmestre très incompétent na commune ya Gombe avec bango kine ko bonga déjà bo sote ko zalate érosion ko zalate parce que bango ba solada ba bisimbi et ça la passe de to monaka en cas de meurtre ezali ko salema parce que bandeko bato benga bango ba malfrant o ba yaka wana ko profiter na pona molili esika ba moni insécurité ezali ba bandiko molili ezali obscurité ba bandiko créer insécurité c'est-à-dire quoi to yebi c'est ba ko sala bangonde ba ko gérer ba commune o ezali base ya chef de l'état o yé moko azaka ya katia ko préparer pona et soutenir ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda partout c'est quand la commune na bino numéro na biso zali yangwana ya changu ba leader ebele tozoki na musasu ya biso ya bonda ekolo kala kata changu kaka mais ba leader biso bozo sunga changu te nyonso esali mabe wana totangi route mokali ndeni libulu manzengela ezo nyoko la population totangi commune ya Kimbaseke esika pi 8 personnes libota mo bakufi totangi la commune ya Kimbaseke esika wapi bourgmestre ya commune ya Kimbaseke na ba conseil communal ba bundi ba simbani na nzoto ba fingani ba bêtise devant population quand la commune ya Kimbaseke wala ba biso solidaire munene président assemblée provinciale mwana mboka Levi Mbuta, honorable président assemblée provinciale à sous pasteur. Est-ce que pasteur Levi Mbuta n'a pas besoin de combat qui pasteur? Est-ce qui honorable n'a pas besoin de combat qui pasteur? N'a bon Zambé vraiment. Vous avez besoin de Kimbaseke. N'a bon Zambé. Vous avez besoin de Kimbaseke. Nous avons limite. Dans Bisson mon école, tu as bien appelé la téléphone à 3 reprises. Tu as un rendez-vous. To yala kata assemblée provinciale to kuta to solana oboya ko yamba biso. Yamba biso ta. Yamba biso te. Oboya yamba biso te pour oyebeke on ko ko répondre la question ba Kimbaseke ba senga kipo na yo. Ba voter ba personne confiance, il pose une chance aux amis président assemblée provinciale. Mais à part na les amis na kata commune ya Kimbaseke to na chango mobimba wana nanu. To sera district na yo na commune ya Kimbaseke. Osa mosala nzambe comme la Kimbaseke loko oyo mwana mboka Levi Mbuta président assemblée provinciale osa kosala ezali tête to éviter pourquoi la question bolingo quand même la question quand même bolingo ya ki pasteur nanu ça ko côté qui est honorable na titre la ki président assemblée provinciale la sama bolingo réellement to linga ba la Kimbaseke parce que tala ba mabel sa ba Kimbaseke tala libulu manzegele tala ba la 6 ba la 8 on to kufa kuna tala des autres ESMA na commune na yo wana entre bourgmestre ba conseil communaux apport na yo étant que pasteur Levi Mbuta président assemblée provinciale honorable député provincial apport na yo ezali nini toza ko zela to mona yango toza faut pas ko zela to mona yango na motema moko toza na changu route Kulumba toza la route Kulumba et ceux qui boni to boni ba travail bandit to habiter Nani vraiment un grand leader dans ma sine à côté de l'avenue Kulumba. On sait l'avenue Kulumba. On sait info pour avenue Kulumba et ça. Mais nani vraiment nani. Jusque là, tu as député parce que Belekuna Bachi Balabala Bazali,
ba Jean Goivuzi bazali ba député bien belé ba Kima Kinda bazali soki Chima Kinda bazali hein Jackson Chima Kinda bazali ba député belé kuna bazali to éviter nani vraiment azali un vrai leader jusqu'à to éviter noter numéro la biso ezali wana bobenga tout le cas tout un vrai leader to eba o réellement azo contribuer pour route Mokali et que le kitoko pe na avenir Matankumu. Bravo la moutou. Oh, ça vraiment initiateur. Na initiateur. Na niveau Assemblée nationale pour route Matankumu. Et ben voilà ma député va peser. Bango ma député va peser. Aujourd'hui oh le route avenir Matankumu azo peser. Aujourd'hui na OP azo tala bakama avenir Kulumba azo peser. Mais la route Mokali, bon député azo peser te. Azo te bazate. Bazo peser te. Bazo pesete. Ba député moto éviter soki tokosuka na bango wapi. Voilà, merci beaucoup. À la carte de la République démocratique du Congo, on nous surtout aébike azakana imprimerie. On surtout aébike asalaka bambiloko ya imprimerie adresse ezali Semoko Congo Tonnerre. Congo Tonnerre maison maître après si biso ba opportunité en ligne to tu peux ko somba nyonso ya imprimerie so okoti kaka obeti www.congotonnerre.com okomona nyonso o ezali awa na kati ya République démocratique du Congo na kati ya ville province ya Kinshasa ska bureau la bango ezali nyonso ya imprimerie ba machine ba accessoire ya sika to ya occasion d'Europe na bible ya occasion d'Europe to pe ya sika ezo ta Europe en droit d'Europe okosomba na Congo Tonnerre bozo na sport publicitaire na bango o pour vous comprendre parce que semaine prochaine vous comprendre bango ndenge bazo sa musala bango avec impact na idéologie. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'édition de Mokalelo. Autobéteni ma solo mingi le solo mingi kama changu. Nous avons beaucoup plus na commune à Kimbase que si kaba ma bezo sala maestro. Bala Kimbase bazole la route Mokali. Ibuluma zegele ma boule bibi zinga ezako indisposé bango moya basala. Ba mouvement qui to côté to bipe likambo oyo. Ezako na commune ya Kimbase na kati ya Kingasa ni comment est-ce que na avenue Ndona bana 8 ya libota mo ba uti kozala. Na libomo suti ba kufi to ebite ceux qui zali poison to ba kufeli na liwani ni peto beti masolo oyo bitumba ya bosoni makaba bosoni o bourgmestre Jean Singanga commune ya Kimbase ke na ba conseil communaux ba fingani ba bisi ya bêtise ba simbani na nzoto ba bundi sali soni mingi pe to lobeli honorable député président assemblée provinciale mwana mboka le pasteur Levi Mbuta. À part on a vraiment tout le monde en côté la carte ya commune à Kimbase parce que nous sommes babé de ça ma carte commune oyo ba pesa ka chance aux alelo oyo honorable sur Kamboya route avenue Kulumana avenue Matakumu peto bosalité bravo la avenue Sirop on les allés honneur ya excellence Papi Mbumba ngale ma bourgmestre la commune ya Njili en tout cas avenue wala tobike avenue Sirop niveau Komeli en tout cas Zela Paradiso et comme ça. Merci à Wilfried Samba, merci à Écrit ma tête, merci à Bilo Badikobolandinga, pour continuer à s'abonner massivement à la chaîne YouTube de mon école officielle. Ma problème, c'est que partout, ben Gabiso, Tokoya, Tokita, ma caméra, la biso, pour permettre à l'État congolais à comprendre comment ces Congolais allaient développer. L'autre belle commune qui m'a séqué, dans le Changu,
Lobby peut relation à commune misu sous parce que tu as caméra la biso. Caméra bon décolle et que tambola partout. Peut écouter la province dengue to dépêcher. Mon ko la biso ça c'est la grand Kasai. Pour tout la belle mango. Bon côté comme on a suivi yango sur ya ko le capacité que les ali musala auto so ba responsabilité à ko sala pona ko sepeli ça. Tu peux pona ko moli ça ba ndeko bazanga misu que les musika ba mona di moins oyo ça ba kati ya Congo. En cette prochaine édition monsieur Sika ce qui colle à zone je vous ai beaucoup plus bye.